Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Salut, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Salut, bonjour, bonsoir. Hello, mbotenabino, jamboyeno. Je crois, boza bien. Bisopena lobaka toujours. La grâce de notre Dieu nous suffit. Tout la li, tout la mouki, tout moni journée à l'élo. Eza makasi na bisote, eza kaka na mawanae. Parce que tout ça spécial te na bandeko oyo bakutana ki na ba situation na bandeko pe ba tiki biso. Alors grâce na ye kaka likolo na biso yango to pesi merci pour la grâce na ye miséricorde na ye pour la protection na ye likolo na biso. Voilà bandeko ezanga babino BBC Mpoi TV. Okocho aimé vidéo ou partager ndeko soki ezamba liboso kutani na vidéo na biso please zala à l'aise sans toi à l'aise zo place ata ya liboso vanda s'abonner vanda kimia po ao jamon oyoka mafinga tokinda nango bongo merci baloba toujours que non il faut toujours couper ça bandeko merci ba o bazo soutenir yo merci bandeko toyebani te mais bozo landa chaîne na mama BBC bobengi bokomeli mama BBC tikete nzambe nanga bandeko amonela nga bino apambwela nga bino nzambe nanga bundela pe bino mabitumba boza nango. Voilà la grande famille tozaka wana titre na biso bomoni photo ya miniature bomoni. Merci pe na bandeko nyonso bazotinela nga ba lien ya mama BBC tala na likambo yo meka kosalela ngo analyse. Merci na ba considération na bino, merci vraiment ça me va droit au cœur. Voilà bandeko famille Libota, je suis sûr que non boza wana bo maximiser ba j'aime, bo maximiser ba j'aime, bo maximiser ba partage. Quand ninge bozozo ba émission ba to botindelinga bolobi mama BBC landa nanu awa sala intervention c'est-à-dire que non mama BBC pas en a besoin que non zo pe lien na ye au partager massivement ya o zongisela batu o peut-être bazo lubana ndenge mususu na makambo ngo ndenge zo kene sur les réseaux sociaux. Voilà, on est là ensemble avec vous bandeko. Les deux à dimanche c'est bika eza journée ya eza jour à okende lo sambo. Voilà bandeko kozang sabiso pété tout ça la moi analyse moké parce que tout si ton dimi peut ça là sur les réseaux sociaux. Alors qu'on essaie d'abord aussi d'intervenir na likamango nengezo leka sur les réseaux sociaux. Lobi to monaki to ebi makambo o eza sur les réseaux sociaux surtout na communauté congolaise eza likamango ya mwana o dadi mwana ya dadi kitambala ndenga bimaki ena sima ko ya ko bimana e boti ba problème ezobota ba problème du jour au jour ezobota ba problème du jour au jour. Alors on a invité bino bandeko boko tananu to solo la penza na ndenge moko ya bien. Voilà bandeko lobi susu na pokwa to moni gosse, c'est gosse, oyaza petit frère, il y a Dadi Kitambala, le pauvre, paix à son âme, Abima qui soi-disant, Vincent Tulise, oyaza neveu, oyaza cousin à Bango, Abindela qui est audio ya kolobake, non, yé, Bango mibale, famille eza souté, bébani, donc, Toyoka ki biso nyonso, maloba ya Vincent, soi-disant que non, et s'il attend qu'à été et tout. C'est-à-dire que non, sortie médiatique et ya dati aye ko kabula sous famille. Dati ko bimanae et ya ki kaka pona ko salir belle vite ou encore couper sa communauté congolaise matièreté mais ko sortie médiatique na ezaki pe ya lokola ye azoki musapi a pointé belle vie mais musapi wana lisusu ezongi susu kana na loboko na famille na bango famille ekabwani. Tout ça c'est qui? C'est Dati. Malheureusement la grande famille communauté congolaise bozo comprendre te famille ekabwani bandeko mais bato baye ko betela ngo maboko
bato baye ko finga gosse bandeko nga na landa ki sortie médiatique ya gosse après sortie ya Dati. Mais pourquoi pas paix Vincent Toulouse aya ati de la paix Emi oza belle-sœur na ya zaki mwasi ya Dati parce que yé pas qui sortie médiatique a sepela ki na Vincent ndenge ayamba ki Dati te Emi pa loba ki angwa lobi Dati eza envoûtement to ebité Vincent Toulouse atindela ki pe Emi parce que Emi pe na ngambu na ye alobaki azaki d'accord na eloko wana te. Mais pourquoi Vincent abimi na ngambu pe ya gosse ayaki te pona kobetela ngo maboko bandeko esalaka pasi esalaka pasi ya lorsque lisolo encore likambo eza vrai boye mais bato bazokende yango à côté siko ngai mama BBC nayaka kosala analyse nanga naya kotelema wana eza ba-antivaleur place eza I c'est I botanga I place eza O eza O soki likambo eza vérité boye boke na vérité wana. Bon, je sais pas comment est-ce que les gens fonctionnent à kolobake non bozo sala ba analyse bozo sala ba émission pona ko sauver ou encore pona ko éduquer masse to bozo sala ba émission bozo sala ba analyse pona ko diviser mon bateau. C'est dommage. Mandeko bo pesa nga ba j'aime bien. Gosse abima ki tant que papa le ki a Dati. Oh c'est pas ça qui était. Ya kotala nanu sortie médiatique ya Dadi. Ya Dati pardon. Eza nanu manque ya respect. Eza la même pas nanu ya communauté comme mais manque respect nanu ya papa na ye, elle n'a pas honoré son père. Comment est-ce que les gens ne parviennent pas à kokoma na niveau kolobake non sortie médiatique ya Dadi. Et ça la mabeza qui elle n'avait pas droit à kobima sur la toit pour na koya koloba babiloko ya lobaki. Soki ayebanaki na Dati na belle vie. Soki ayebanaki na ba artiste. Soki ayebanaki na entourage ya papa na ye. Ezaki na makasi na ye moko te ezaki na makasi ya papa na ye. Balobi bande ba camarade ya papa baza ba papa na yo. Ba camarade ya mama baza ba mama na yo. Bande ko basi o baza na âge ya papa na yo na âge ya bande ko o baza na âge ya papa na yo baza na âge ya mama na yo automatiquement ce sont tes parents aussi. Dati nanu asaleli respect wana te ya mwana envers ba parents na ye te. Alors, gosse aza petit frère propre bandi ko to sola nango kitoko to ki nango malembe na ndenge to ko chité. Gosse ko bima na ye azaki mutu moko te fa bete la Dati maboko. Ata belle vie abomaki asalaki soki nani Dati ndenge nini. Dati azaki mutu akobima te. Tozo sala analyse ya kotala ya kosala la part des choses. Tant que papa le ki abimaki. Soki tolobi totala bien. Cousin aza cousin, neveu aza neveu. Mais gosse, soki toche gosse wana toche Vincent Toulouse, toche Dati wana, o aza vraiment na autorité liboso ya Dati eza gosse. Parce que toyebi na ba famille, ba cousin, tozalaka vrai te. Tolinganaka te. Papa le qui peut-être akoya ko gagner la bino pourquoi bolingani te boyeboy nde gosse. Je ne sais pas. Moi, na famille na biso toza na ba cousin, toza na ba neveu, toza na ba nièce. Bandeko, to yo kanaka te, to lo bakaka boye mais c'est to bomanaka. Alors c'est pourquoi dans ça qui analyse na bi est-ce que Vincent tant que ndeko Vincent kutu to zoye papa ya Dati, to loba to zoye bongo. Est-ce que ça la ke loko moko ya bien? A ça la ke loko moko ya bien te? Mais comment communauté congolaise boya obete la mutuma boko na eloko na sali? Chose grave. Gosse abimi aemaki yango te, asepeli nango te. Asepeli nango te, ce qui est normal, temps normal. Bandeko to solango ata na bozambe. Gosse abimaki tant que papa le ki a Dati que non. Bandeko soki tolobi to kende na mozindo, to longola dans ta spiritualité yango. Soki famille ya Dati, ya Dadi ki tambala ba vandi ba sololi, bako bete la mwana na maboko ou encore bako sepela na Vincent. Je ne pense pas. Vincent teki mwana sans pour autant les savoir. Tango Belvia banay ko sala Tati mabe. Pourquoi Vincent a qui les déventé?
na moment wana parce que tali histoire nenge dati azobetango c'est-à-dire que non Belgique a bandi kala ko souffrir ko nyokola depuis papa na kufaki to solo lango bongo wana dati azaki pire ya Vincent to solo la poto yeba parce que eza na confusion qui motema mabe qui donc qui ndokezo bima kaka boy tozo comprendre te. Comment est-ce que les gens ne parviennent pas à comprendre ya koloba ya ko mituna moment on a Belgique banai ko nyokola dati mais zaki pe moment ke no dati ndenge zaki wana alobi ay noko nanga soki noko e soki cousin soki ndenge nini ya Vincent Tulis akende aza pembeni ya mama Olive na mi côté la côté ya mama Olive mbele bakavande la silisa makambo wana a parvenir ko luka Vincent na moment wana te soki na bina zonga lisusu na moment ya matanga ya dadi tango ba makambo ekomi ko bima ebembezana no ezopola kuna na frigo Vincent yaka ko pesa biso message ya koloba ke non bande ko na ko informer bino tellement désordre ezalaki na famille makasi abima pona ko ya koloba ke non na sokoli maboko na koloba isusu io ate na makambo ya dati na ndenge bakokunda ye tout na bimi na ozongisa ka maele ya bato Vincent Tulis abima ba video eza tellement makambo bima bitu mezaki makasi na matanga ya dadi kitambala kaka Vincent ya banayi ko pesa biso ba programme ya boyeza mais lorsque des désordres les cas qui abima ki supola ko koloba ke no bande ko na tiki na kokota lisusu makambo wana te na se na mibendi na makambo dati na ndenge bakokunda ye dadi azande ko nanga zaboya ami bendaka mutu oyo akufaki azaki ndeko na yo tango moni problème ebele na famille makambo mbongo nini omibendi mais il fallait benda na tina bala na ye toki olobaki no osundola ka déjà ebembe ya dadi mais oyeko bimisela biso mwana na ye ozo poser ba question pour bombarder abeta ba bordiro ya beti. Mais comment est-ce que les gens ne parviennent pas à kosala ba analyse kosala émission bande ko toko sunga Congo ndenge nini avec ce genre de réflexion. Ya likambo ezomona na ke non mabeza wana ba deko. Je ne pense pas que non etinga na okyo sepela atanda sina ke da sa mabele mwana nanga bima ndenge datia bima ki na ko betele maboko. Apesi papa na valerte dadi a mati na ba miniature o muto abaneki akufi atika ben bon na okyo lo bateke non so ipendenge nini abaneki ko sepelisa biso. Mais lelo bazongi siye na miniature pour na impolitesse ya mwana nae. Lelo bazongi si le pauvre na ba miniature batangi sous kombo na ye après ceux qui 3 ans ceux qui 4 ans bazongi sous kombo na ye sur les réseaux sociaux ba photo na zongi pour na impolitesse ya mwana nae. Est-ce que ça c'est honoré? Muto kokufa. Est-ce que honoré papa na yo? Tangu Vincent banai ko ya oyebaki na yo na Vincent boyebaki ke non to tout abordir to pesa matière. Est-ce que maye la bo moto na sima wana dadi oyebaki te ke non lorsque nazo sala boyeza image ya papa nanga. Et aujourd'hui Vincent azotele ba pona rotine la bon gosse ya koloba ke non. Plus jamais ngano famille ekufi. Bato bo beteli yango maboko bo fula bo gosse te bo banina kofinga bo gosse. Hey peuple congolais, où allons-nous? C'est vraiment comme bozo ça là sur les réseaux sociaux. Makambo famille a bato oli to se réserver to ça la analyse to ça la mission en koloba bo bongi sa famille. Loko la communauté congolaise to fonctionne à total à kali na yebi ndenge to réfléchir à te bo gospel bima ki te afinga ki datite afinga ki pe Vincent Tulusite et c'est kaka regret ata soki to mona dati wana automatiquement to so mona image ya dati. Désolé la grande famille. Vincent Tulis atindeli ndeko na ye o azana droit ya dati azana droit ya ko sepela te na eloko bosalaki na mwana ya ndeko na ye o ya kufa. Mais Vincent nazo ebate donc oza hypocrite il tout fait
ata ba makambo mususu o tozoka ya ba artiste belé peut-être pe ba bima pembeni ya mama o ya Kingakati eza kaka yo za diabolos. Tu as aussi une famille, Vincent Toulouse. Oza pe na famille, oza na mwasi na yo. Na okyo kota na intimité na yo te, na okyo kota na vie privée na yo te. Mais sache-le que, oyo sali, kokanisa te ke non, okyo kofuta ngo likolo, kaka wana se, ezongela yo. Parce que tout le monde a peut-être que non, tu es une tête faite. Malheureusement, tu ne l'es pas. La qui si pense que non, oza diabolos. Il faut tout le bango. Après sortie médiatique, il y a Yona Dati. Tant ou nani, Dadi qui tamba la koufa qui désordre bimaka na matanga. Oya kopé ça va tout programme ya matanga. Après tellement désordre, oya pona koloba que non na se retirer na ngana makambo. Parce que mona ki mbutu, o mona ki ba problème et belé. Mais lorsque ça li sortie médiatique na Dati, tu as vu le résultat. Yomoko, tu as vu le résultat. Qu'est-ce que tu pouvais faire? Ozala obimi. Obi bandeko. Tant que ça qui peut-être analyse ou bien tout ça qui émission na Dadi sortie médiatique ya Dadi. Ezala qui boye. Tant qu'un journaliste, oh peut-être bah tu vas respecter Kayo, mais là, laisse-moi te dire que non, tu as fouté. Tu as vraiment fouté, Vincent. Ngana banaki kozela na lobby, na ko bona peut-être tant que journaliste, na ba émission salaka. Ayambaka batoué, ce que zalaka ya solo, ce que zalaka ba montaka toye bakate. Là maintenant, je peux dire que non ba émission salaka na au montaka ngo parce que ko vanda yona mwana ya ndeko no o ya kufa. Bo montaki. Ngana zelaki na lobi non. Sortie médiatique oyo et pesi mbutu na ndenge moko amabe. Peut-être Vincent Kobima. Yé moko a l'analyse akoya kolobe la communauté congolaise pourquoi yambela ki Dati na plateau. Oh ba te belé ba bimi ba bi soki Dati ndenge zaki wana zaki na makambo ebele pour na belle vie. Il fallait pas Vincent de yambaye. Il fallait ko tata na plateau mususu. Et non za ata na moi sans samuke. Oh eza na sens te ezo prouver que non, yo mutoke na ko lukape Dati. Pour avant na makambo na ba ne ebele. Elle pouvait pas kobimisa ngo na bandenge belé. Donc bozo compliqué communauté mais boye ba pe que non, tant bozo ya na ba makamu na bino, il y a 2-3 personnes au pays baza bazo baté. Mabe o gosse alobaki ezate. Voice wana to zelinga na lobi bien na zelaki na bi peut-être Vincent Kobima. Aza mutu balanda kaye. Aza mutu balanda kaye zalaka na batu pe na balanda kaye. Akobima peut-être ko tia micro yé moko a expliquer bandeko botala boye. Tant na yambaki Dati ezaki pona bo expliquer c'était quoi l'histoire. Attaque ezaki plan na bino obo salaki na plan ki bo moto baye baka obongisa. Po eke mabe o sali yango pété malheureusement to yo kande voice ozo bima ya koloba ke non gosse ndenge zawana ngana yo kindeko esili kolukaka ngai te et tout. Ndeko mobali bomoni mama na bozana e mama Kingakati elle n'est pas éternelle na sa moyo kaka ndenge yo za passager ye pas za passager ndenge bozana mutu normal aza oyo atingamela kanzambe soki ozo tingamela mutu o nzambe apesa pe bomoi lelo na lobi nzambe okiko benda pe bomoi wana dis-toi okotika na ba problème na ba tout combien. Belle vie c'est ta sœur. Belle vie, c'est ta sœur. Les lots monnaie sur Internet. Bandeko na bangi mokili. Moi, j'apprends du jour au jour. J'apprends du jour au jour. Les lots est comme que non. Belle vie, apès sa kabatumbo, on va finga mama Olive. La grande famille. To solo la nano. Bato ba finga ka mama Olive eza banane. Bato penza babanda ko finga mama Olive eza banani. Pour les lobo balusa ya koloba ke non eza bato Belvinde ba finga ka mama Olive. Nzambe na suki muteme suki
Lelo Belleville azo futa batu. Lelo sur internet bozo ko yebisa biso ke no Belleville azo futa batu ba finga maman Olive. Bobo sani 2 ans passés. Bobo sani lobi aso ki babanda koloba ke no maman Denise talana no maman oyo boye mbongo na ye bobo sani. Non, la grande famille, ça c'est la méchanceté gratuite. C'est la méchanceté. C'est la méchanceté au tozo mona sur les réseaux sociaux na la communauté congolaise. Vincent, peut-être il fallait vous vendre ta kimia. Bato asu kwa kome condamner gosse à koloba ke non, il fallait pas obima, il faut abima, ba abima na audio ya koloba non, il fallait pas obima na audio na non. C'est-à-dire que non Vincent ezalana libande ezana famille azaka piyo mabe. Et ça passe, ça fait très mal. Famille abato ekabwani. Mais communauté congolaise beti ba eko finga, bo fula gosse te. Ba fingiye ba silisiye. Yanga ni pa lobi na yeki pona ko défendre Belleville. Ayeki pona mwana, lorsque to mona dati, automatiquement ba ndeko to solo la ke non, lorsque dati avant a telemia, to ko mona nani? To ko mona yete to mona papa na ye. Est-ce que papa na ye na monde na ya ba artiste, na monde na ya ki artiste? Bango moko bino ka nde boko yeba mais témoignage de Zakara ebilenge. Moi na yeko bebisa image à papa. Moi na yeko donc je ne sais pas comment est-ce que les gens réfléchissent. Non, je me demande likamangwe aussi l'ande. Vincent Julius yo. Si ba si c'est qui ba finga ki yo awa. Baloba ki ba ko matisa moi sinon na miniature. Ba finga moi sinon ba si c'est nenga botaka te. C'est juste rappel moko boy. Comment est-ce que diable a riser hein? Diable a yebi kolongola batu mayela ki bo moto hein? Diable a yebi kolongola batu vraiment réflexion hein? Communauté congolaise, c'est quoi? Ba ne de ke bele ba fingi maman Olive. Makambo ba rein le kawa. Makambo bele kawa na koma maman Olive. Lelo ekomi ke no Belleville azo futa batu ke no ba finga maman Olive. Mokilier. Adama. Na bangi mokilier swe, na bangi mokili ya ouais. Tout ça c'est quoi? Tout ça c'est quoi? Bandeko, na loba kiango, la grande famille, famille Libota, bozala na distraction te. Eza moment moko kende suko mabe makasi. Il faut côté les na prière. Il faut côté na prière. Parce que communauté congolaise, ata lelo mutu akufi batu baza na sou na somo ko kufa ya mutu te. Mutu ko kufa kaka boyake batu babosani, la vie continue. Or, liwa ya mutu soki akufi a tchezolo likolo, eza moment ya interpellation ya mutu atikali na se amoi. Nangina lobakeno ata lelo moko a tchezolo na se combien ya ba artiste bakufi? Est-ce que ba artiste bo changer? Bo changer te? Comme pour dire que non, bon mon nango normal liwa. Ata lelo moko akufi, mayele kozo mabino te, bo continuer kaka na buzo bana bozo continuer. Et ça lui passe il est là. Toye baki bakamuya 2 ans passés à kolobake non barin. Ce qui une année passée ça qui makamwa barin. Oh maman Olive so mara barin, ateka ka barin, ateka la ki barin, ba bilo mo boy ebimaka. Et ça arrive à toi Belleville. Mais non la grande famille, faisons la part des choses. Gosse abima ki alobaki mabete. Ya bima ki na image ke non, yaya na ye mona yaya na bimi. Yana ya kufa o batikala na blessure na mitema na bango na absence ya yaya na bango azongeli miniature batie ba miniature. Vincent je sais pas nazoye bate ozana baka mususu ya yo moko peut-être ya vino efo silisa
Mais qui ne kondola mususu. Ça fait très mal la grande famille. Nana zolo bakaka bandeko. Famille libota, boko ta na distraction te. Boko ta na distraction te. Bo lela te, bo finga te. Par contre, bo chama bolongo na bilo na se. Ya ko sengela ta belle vie protection. Protection na ekaka. Toyebi ke non, nzambe azan nzambe ya justice. Nzambe azan nzambe ya justice. Patu bakoya ba okosela peut-être Belvika ne balobi ke non, Belvika zo futa batu ba finga mama Olive. Mais nzambe ayebi vérité. Vérité zo mona na alay ni. Voilà bandeko, passi na motema. Beau aimer, beau partager, on est ensemble avec vous. Nazo zonga. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tozala fier, yakozala Congolais. Tozala fier, yakozala Africain. Tozala na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso.